Bonjour, bonsoir, Nabalandi Nyonso ya Voice TV officiel. J'espère que bino nyonso boza bien na bandaku. Biso koto yo ça va bien ngolu na nzambe azo batela. Merci na ndenge bozoka tant na bino ya kotala belema na biso. Tikete nzambe na lola amona bino pe apambola bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveau abonné. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Nzambe na lola amona bino akanisela bino apesa bino oyo boza nango besoin. Merci la famille bobo sona ko liker vidéo te, ko commenter te et pe ko partager. Merci à vous. Lelo na vidéo ya lelo toza na recette na biso o ezali simple. Ndenge nini toko ko sala mbwengi na biso na ndako. Alors ngai na bino to découvrir elongo. Merci. Voilà la famille pour la recette na biso ya lelo o tolobi ya mbwengi eza boye mbwengi na biso yango yo déjà to sokoli yango eza propre ready to use. Donc voilà eza boye mbwengi pe ya rouge ezalaka. Voilà. Toza na mbwengi na biso et to sala mbiso okaka na biso ya nzombo. Mais soko za na mboto, mungusu, ngolo ya kokauka, pas de problème. Donc ça la choix côté mbisi. Et toza na tomate na biso awa. Toza na mafuta ya mbila na biso, na osala mafuta mbila na recette oyo meso préféré huile, pas de problème. Toza na mwamba na biso, toza na assaisonnement na biso awa. Toza na assaisonnement. Toza na mungwa na biso, donc mungwa na biso ezo dépendre na yo. Toza na ail, feuille de laurier na biso, biloko na biso eza déjà ready to use na bongisaki yango déjà. Et toza na matungulu na biso awa, eza litungulu moko ya mwa munene. Et voilà, tokobanda sikoyo na ko bongisa biloko na biso pona totia yango na moto. Wana totie mwa feuille de laurier na biso moko, tozokende nanu kotokisa mbwengi na biso. Tokozwa mungwa na biso muke tokotia, mais eso dépendre na yo soko osalelaka pona bato mosusu bazala ta saleli kibe maji ou bien jimbo a mélanger toujours na mungwa. Mais soki pe osalelaka na oyo yango ya pamba, pas de problème. Donc eza lokola nga na salelaka assaisonnement na nga eza na mungwa, mais na bakisa toujours mungwa pona tiaka mungwa ebele te. Na ye kozwa ndambu ya matungulu na nga na tie, mwa ail muke na tie ya fresh na tie. Donc ezo dépendre na yo ndenge olingeli. Soko osala kibe maji ya pamba, bouillon ya pamba kaka yo. Wana to bakisa mai pona toke kotokisa yango. Mais soki pe olingo sala mwa mélange po bati musu pe basala na bango mélange. Soko osala jimbo, kibe maji, osali mélange kaka yo. Soko pe olambela kaka mungwa ya ba bouillon kaka yo, pas de problème. Menga na ko mélanger po na assaisonnement na nga mungwa eza ya makasi te. Voilà tozo tia mai sikoyo. Totie madesu na biso etoki, mbwengi na biso etoki, tozongi sikoyo tolakisa bino ndenge nini ekomi. Donc elembi mbwengi eumelaka nango na moto te elemba ndeti madesu eumelaka par rapport ya mbwengi vraiment elembaka nango facile, donc facilement. Donc c'est ça, mbwengi na biso elembi totia yango na mopanzi. Tolingi tosala sikoyo sauce na biso pona tulamba mbwengi na biso. Nde nalobaki nga na osala mafuta mbila, mais so préféré huile, problème ezate. Totie mbwengi na biso wana. Totie matungulu na biso, toye kotia ndembi na biso na mafuta ya mbila. Donc nga eza ba recette mususu o na préféré ke na lamba nkaka na mafuta mbila. Mais soki mutu mususu omoni ke to boaki pe ail na biso na feuille de laurier na biso, mais so omoni ke ndenge to commence comme mikolo ke o mafuta mbila eza bien te pona santé, au préféré huile eza na problème te. Mais nga ba recette mususu na préféré kananga nango na mafuta mbila. Na wana tomate nanga na lakisaki bino na nikaki kaka juste tomate. Wana tomba bandemi na biso na matungu na biso elembi, to kozwa tomate na biso o to nikaki totie. Donc nga na kati nanga ba matungulu nanga la bandemi nanga na ail nanga, mais soki yo préféré o nika biloko nyonso problème ezate. Donc awa sikoyo sauce na biso ebeli, tomate na biso na ba légumes na biso oyo totiaki wana ebeli ekomi boye, toye na étape na biso oyo. Donc nazozwa sikoyo mwamba nanga pe nazotia yango awa. Donc comme d'habitude. Donc voilà. Donc tozozwa mwamba na biso tozotia comme ça. Donc quantité ya mwamba na ko dépendre na quantité ya mbwengi na yo. Et na kubalula yango ndenge tozomona awa na video, na kubalula yango
na otika mwamba na nga ekalingama na babiloko na ngai oyo na tiaki liboso tomate, ail, ndembi, matungulu na tiaki pe feuille de laurier. Donc na otika yango vraiment na otikela yango mwa temps ekalingama nanu ekalingama après seconde tokoleka na étape mosusu. Donc tolanda. Merci. Voilà la famille. Mwamba na biso ekalingami na ndenge na lingeli. Voilà. Ekalingami na ndenge na lingeli. Na zwimbisa okauka na nga na cheese koyo awa. Na kati ya sauce oyo na osala. Na zwi assaisonnement na nga na che. Na che. Na baksa na mungwa te parce que na tiaki déjà mungwa na mbwengi na nga. Na kozela biloko na nga soki etoki bien na moni ke ok mungwa na nga c'est bon na tiki so na moni ke na bakisa na bakisi. Donc na tia assaisonnement na nga esko yo nazo bakisa mai na bakisi mai comme ça na kotika yango donc na ningisi juste likolo na pandi yango te na kotika yango etoka. Après tango ekotoka ekopanza na sima ya caméra na continuer toujours ko contrôler yango c'est pas que na tiki yango ka bongo po eza caméra. Donc awa mwamba na biso zo continuer toujours kotoka bomoni yango ba fulufulu eza nanu boye po na nga eza nanu ready te. Donc na kotika yango ba fulufulu wana ekende après wana nde mwamba na nga kokoma ready. Voilà la famille, tozongi sikoyo mwamba na biso ekomi boye. Mai wana ekiti comme bomoni awa. Mais ce que vous préférez pe osala beauté, vous préférez otia na mbala moko, eza nango problème te, mais nga préférence nanga ezalaka boye. Voilà, mwamba nanga ekomi boye. Sauce nanga biloko nyonso déjà. Dans l'étape oyo biloko nyonso déjà ekoti. Donc etikali ka biso ko contrôler pe kotala soki munga na biso ekoki. Voilà. Toye sikoyo to tienzongi simbongi na biso awa. Et tozo asko sauce na biso to salaki to tche likolo ya mbwengi na biso. Comme ça, to tche yango boye et sikoyo to ko to sala to kubakisa yango mai parce que mbwengi na biso il faut sangana na biloko na biso etoka bien. Donc nga na sala na moto moko na moto na nga na lambelaka eza entre 4 na 3 et moko 5. Donc la lamba vraiment te ke na moto makasi attention na bandi na moto makasi suka na mfuna kitisa moto na moto moya se po biloko na nga vraiment ezo attendre ngo ya kosangana bien. Donc wana to bakisi mai comme ça et to kotika yango sikoyo et toka esangana. Donc c'est ça, mais toujours contrôler on a sima caméra pour biloko ezikate. Voilà tozongi to tika biloko na biso to kisko to ye ana ola kisabino ka ande biloko na biso zo toka. Voilà ce que tozongi pour na to balula biloko na biso. Voilà. Sozola manona moto moko ya se au mona pena ki biloko na biso umeli na moto mais au mona ezikate par rapport que so cheka moto makasi mbala moko. Voilà soupe na biso eza na boye eza na mai. Batu musu balinga pe mbongi na bango eza mwa mai menga na linga ke kangama. Donc comme na balolo yango boye na koza toujours wana pona ko kotala yango kotia mwa lutu pona ezikate na se na tiki yango lisusu nde na lubinga na preferaka ke mbongi na nga ekangama. Tozongi awe ekomi kaka likambo ya ko contrôler biloko ezikate. Voilà tozo balola ekma ekiti mais ekiti na ndenge nga na lingeli yango te. Donc nazo continuer toujours ko balola nazo tala moto na nga nyonso nazo contrôler moto na nga soki eza bien nazo tala pe ntungu na nga na se ezikate. Donc tomoni mai na biso ekiti moto mususu boye arotika na ye boye ça va, mais ngai na ko linga ekita lisusu mukie après ekozala nango c'est bon. Donc voilà na olakisa bino lisusu ndenge mai na nga ekokita. Et voilà na ekolakisa bino sikoyo ndenge omoni au fur et à mesure mai ezotoka et to kona moto assez donc 3 na chaka on a moto à 3 moto na makasi za 6 ngana na tena nga 3. Donc ekomi boye to moni yango ekiti. Donc tant mai ekita mbwengi no pe ezokangama. Donc ezo dépendre na yo soko lingi etikala mwa mai ou bien boye ça va ngana utika ngo lisusu mukie ekangama lisusu ndambu
après nde tokoleka na présentation na biso. Mais pona kokangama na suki awa na olakisa bino su te me na sima caméra na kotika yango etokama ekita ekangama lisusu mokie. Voilà. Et tozongi résultat ya mbwengi na biso yango oyo eza nango simple esenga nango te o chabui mais ezo dépendre na mutu pe ndenge alingaka kolela biloko na ye. Donc merci beaucoup. Okolia ngo na loso, okolia ngo na fufu, okolia ngo na kwanga. Na ngai na préféra mingi kolia ngo na lipa baguette. Na préféra kape kolia ngo na makemba. Ou soit na mbala ndenga na préféra kolia ngo me kolia ngo na fufu, na lipa, na kwanga, na loso kaka ndenge olingi. Vraiment merci beaucoup na bino nyonso. Nzambe na lula apambola bino ya mingi koleka bobo santé ko aimer bandeko. J'aime ata tozo ganga j'aime bandeko bozo tia j'aime te. Soko sepeli na video j'aime eza ofele. O tcheli biso ka j'aime wane ko sala biso bien et ko sepeli sa biso et ko partager commentaire et ça la ka bien. Nzambe na lula apambola bino tokutana mbala ya sima ba.